muzola kwa se ye mwana tata mwanda velela twena kindwadi yengudi zeto bamama bao bakalanga bimpovila beto koma semeto tulombele kwa ngudi zeto lotutela mana beto bana beno taluvana kiambote faki Tokubikeno moko twavana ngudi zeto kiambote munkumbwa se mwana tata mwanda velela munkumbwa se ye mwana ye tata mwanda velela bamama lulendele kono vwanda muzola kwa se ye mwana ye tata mwanda velela twena mpekintwadi ye sedeto tata nluengisi bau bakalanga kimbati lukufi ye tata mwanda velela tulombele kwa sedeto watutela mana beto bana bako tokuvana kiambote faki tokubikeno moko twavana sedeto tata nluengisi kiambote munkumbwa se mwana tata mwanda velela munkumbwa se ye mwana ye tata mwanda velela sedeto lendele kokuvwana muzola kwa se ye mwana ye tata mwanda velela tulwe kiva kikada kiantsuka tsilulu za mfumo wetu Yesu Kristo vokwenda kenda kutulombela nsadisi impeve ya nlongo ya kedika ilemba ninza tambula kadika ize iyoko diambo dizilungana na mubeto entsilulu za mfumo wetu Yesu Kristo tata mwanda velela utasilwa tuka le 12 septembre 1887 wakulumuka
mutata Simoni Kimbangu wena yetu kindwadi na telumbu kya unu kayo yeleko yikakanokele mpeni tuko tulombele kwa sideto tata mwanda velela watu tela mana mitobana takuvana kiambote faki
twakubike no moko twavana tata nzambi kiambote munkumbwa se mwane tata mwanda velela munkumbwa se ye mwana ye tata mwanda velela Tuvwana Sideto wanzambi to tata mwanda velela beto bana bakutukulombela bakafulu watu sikidikisa tusamba entsambu za mfumu wetu Yesu Kristo yezola kwa nzambi wa siditu ye untwadi ya mwanda velela bika kalanga yetu tuka kwa yelenvu seye mwane mwanda velela amen. Na kombo tata mwana pe tata molimo santo tolandaki mate na biso tata pasteur mutate biso abandelaki na banzembo ba Yuda ake na mibeko mikanda na ye asuka toyoki tobomba tosalela po mokolo wana tobika tulubaka ntango nyonso ete tozali bana mapamboli na oyo basimbisi na oyo bapesi bela nani aleki oyo bapesi libela nde aleki oyo basimbisaka lobi kolo nango ya kozwa yango me biso ya loposo mwino eza ya libela yango na bapapa batikelaki biso makambo misato
bolingo mibeko pe misala oyo ezoleka na lingomba ozokanisa ke nazo kolanda yango te me nazo kolanda yango. Ngai nalobi boye oyo tokoki kosalela mabe ekobungisa biso nzela. Bapapa bateyaki biso likambo ya kiana. Kiana soki ebungi pasi ekotaka. Ndenge batangeli biso mibeko esengeli tosalela mibeko wana. Biso tozolanda kaka makambo oyo bapapa batikelaki biso balakisaki biso sengeli tosalela. Me biso moko toyeba epai touti na epai tokomi yo moko sosola oyeba niveau nini tokomi nango. Soki batata balobaki ete tokosepela 4e génération eza ya biso tobongisa pai touti toyebi me pa tozokende toyebi te. Oyo tozokoloba mikolo nyonso mokolo na mokolo ezali programme monene wana nde tokosalela. Soki totali na Bible Moïse abibisaki bana Israel bakotaki na mboka ya Elaka bazaki na mibeko makasi 613 bendeki lisusu bakotaki bowumbu na Babylone mbala mibale ya 70 ans. Me bapapa balobaki na biso tokokota so bowumbu te. Koko Kinzembo akotaki bowumbu ya 70 ans wana te moye biso tokota yango lisusu ezali te. Yango papa Mfuma Mbanza alobaki ete kende na boma kende kozwa Koko Kinzembo po alongaki na ye. Bato ya boma balelaki mingi. Pona nini bosali boye? Asali nini? Pona nini bozomema ye? Fala tikala epa na biso awa. Me mission na ye esilaki. Soki tolobi boma te na mwanda na banana kokota na océan porte ya poto oyo nyonso esclave bazokotela nzela wana ye na papa liangenda bazaki ye moko papa liangenda asalaki na banana entrée ya océan. Mama Kinzembo pe avandaki na banana prison. Esika dispensaire na bango ezali ya kotaki boloko wana. Bazaki komona nyonso eza koleka po kende na poto. Basalaki musala. Lelo soki totali Nzambe amonaki ete David atonga tempelo. Balobi maboko na ye eza na makila. Mwana nde akotonga. Ezalaki Salomo nde atongaki ndako ya Nzambe. Aye kotonga
ndako ya mitino aye kotonga résidence na ye. Na 21 papa Kimbangu alobi ete tata Fuma Mbanza azalaki na 5 ans papa de alunga na kianga Salomo yo kobima te bandeko na yo bakobima yo kotikala libela awa tomoni oyo asali na nkama ndako ya Nzambe tempelo nde yango oyo mintino mpe ezali résidence mpe ezali kinlongo ezali mai ya Yerusalemu ezali mitino ndako bakonzi toyebi oyo eza na Bible na oyo etongami na Yerusalemu ya sika na Yerusalemu mpe ya kala ezali 100 ans ya papa Kimbangu mokonzi monene ya Brazzaville tata Sassou Senghor ye atongaki ndako pardon asalaki temple ya tata Simon Kimbangu ezali sini mpona kolakisa ete makambo nyonso ebandaka na Congo. Tembre wana esalamaki pesaki esengo epai ya bapapa na 58 bafrançais balobi bakimbangiste basambela na bango na 59 nde biso awa na RDC babelge balobi tosambela na biso na 74 75 kuna na Angola baportike balobi tosambela na biso oyo nyonso elakisi ke kambo ya tata Kimbangu eza ya solo ayaki mpona kobikisa loposo mwindo lelo makambo nyonso tozosala ezokende juste ndenge bapapa balobaki ete likambo na likambo oyo ezo esika nango me lelo tozomona kofingana bapareil tozwi batelefone makambo mabe biso na biso likambo wana ekosala pasi ezosala pasi na bato biso te tokozala na ndenge wana biso ezali boye misala makambo atikile biso tokokisa yango tosala tomoni ke papa Kimbangu abimi na boroko tomoni ke mama moyola mati na Yerusalemu tomoni ke mise yango wana tomoni ke nzela eza kosalama aéroport mpe ekosalama kambo nyonso basengi biso memorial ekosalama mpona nini tozotia makambo mabe liboso eske banzela po ekanga mabe tosala nini silence na ngai ezali boye me papa alobaka te mpona nini silence mpe eza likambo elingi oloba ke ngai na nyonso wana nazomona nazoyoka nakolanda kaka oyo toyokanaki boye le 8 juillet nde tokotala makambo nyonso ezoleka na eglise toyebi ke Angola akoya Europe akoya Brazzaville akoya biso nyonso tobongisa makambo na le 8 juillet badesordre ezala lisusu te tokanga motema le 8 juillet etikali su mosika te esika ebebi tokotala tokobongisa oyo nyonso tozosala ezomonaka ya solo
banzela nyonso efungwami. Ozala mundele, ozala mutu mwindo, ozala nane, couleur ni yaka na yo na nkamba. Tango oyo ezali tango ya Tata Molimo Santo. Biso nyonso fo tolanda Tata Molimo Santo. Yango tolobaki toza bacroyant. Tango kolo Yesu azalaki bachrétien, biso bacroyant mpona kotombola mpe likambo ya Tata Kimbangu. Kolo Yesu deuxième personnalité ya Nzambe. Tata Kimbangu bozotia ye na esika nini? Bapapa alobaki tosalaka barecherche tokokorige Bible aussi. Noël ezalaki le 25 décembre, mais lelo Noël le 25 mai. Bato pe bandimi ezalaki bongo parce que 25 décembre malili ezalaka makasi mpona bango kuna. Mais meme alobi mai elakisi mois de mai. Oyo tozosala eza na programme bapapa batikaki. Soki totali Abraham, Tata Nzambe asengaki mwana na ye apesa ye mbeka. Okuluka likambo yango ezalaki esalamaki wapi? Na mitino. Soki bosalaka recherche na mitino, Isaac basengaki na Abraham, ayebisi Isaac, Abraham ayebisi Isaac, amemisi ekoni. Na nzela bazokende, mwana atoni. Kasi wapi meme? Tata alobi tokende kaka. Tango bakomi place wana fo batumba Isaac babongisi place, akangi ye maboko na makolo. Nzambe alobi tala na nsima na yo. Atala na nsima na ye meme ezali. Po mwana alobi kai bazoboma ngai. Me Nzambe alobi meme eza na nsima na yo. Ke kozwa meme? Isaki batiki ye batumbi meme. Tango mfuma ndongo papa diangenda kontima azweba scout azwikora na Yerusalemi azwipe ba musicien kuna na mitino place wana na terrain wana azwi meme babomi meme balelaki meme esika wana elakisi ke place oyo Abraham alingaki apesa mbeka na mwana Isaac. Tango ezali ke sikoyo kambe komi kotongama. Tango wana président Mobutu foya na kamba. Place ya liboso akitilaki nde yango wana na mitino. Terrain ezaki vide. Bazwi ye mpe bamemi na kamba. Après, ndako ya Nzambe oyo etongami, balobi mpe sikoyo ndako bakonzi fo etongama nde batongaki wana mitino. Elakisi ke les trois Congo, RDC, Angola, Brazzaville. Mais likambo wana nano esalami te.
biso sikoyo tobongisa tuza kolanda makambo toke na Brazzaville tozongeli Kunjulu mokonzi na Brazza sepeli mingi tuza kolanda programme tolo na tobokola oyo esalami kuna ekesango na mokili mobimba sikoyo bapaya bakomi koya ebele mundele mutu mwindo sikoyo bino balobi nini na koswana na kobunda na makelele na bapare tozosalela likambo ekosalama te kasi oyo tolandi oyo nzambe atindi biso nde tozofongola nzela bango misato baya kolala kuna baya be baya te kasi makelele oyo tozosala ya nini ngai navandi silence mpo nayebi ke likambo toza kolanda tolingi te ebeba bakimbangisi te bafingaka te bakimbangisi te babundaka te bakimbangisi te baswanaka te sikoyo baza kotalela biso elingi koloba nini ngai nalobi makambo nyonso tokotala yango le 8 juillet toyokani kambo ezali mboka ya koswara te ya kotangisa makila te ya kobunda te programme toza nango ya monene baza kozela biso mokili mobimba bato bazali koya baba mfuma loro ayebisi na président Mobutu boréhabilité tata me na boloko bobimisi ye te ministre wana asalaki mosala wana azalaki ya mikolo eleki tosololaki mingi elakisi ke makambo mosusu nano tosimbi yango te ntango tokosimba yango mwana nkamba ebongi ke aya solo mokili mobimba bazali kotala biso malamu tolonga bapesa biso likambo yango libela lelo tomoni asaki azali awa le 10 mende basolelaka na papa mfuma longo likambo ezali wana komisa batiela biso nano kasete wana bolemba te toyoki baveye bazali na bana lisusu ah d'accord bazali tia nano kasete oyoka mpona makambo alobaki mpa na bino
ebetango wana muntu akulia lisusu malamu azalaki te muntu akosepela lisusu azalaki te muntu na muntu akanisi famille na ye ntango wana batelevizio ezalaki te ndenge yango ezali na mokolo mwa lelo nde bakokolanda baevenema ezali koleka na putu kasi na ntango wana tozalaki kolanda yango kaka mpe na radio c'est-à-dire likambo ezalaki monene mpona nini bangunia basi bakoti na kati na Belgique nalobi ete mabondeli makumaki makasi papillon surtout ndenge tozalaki colonisé par les Belges ekokaka basepelisa biso te nde bacolonisateur ya biso baya koenvahir bango mais rien à faire mabondeli ya makasi esalamaka mpona nini kokanisa mpasi ya ndenge wana to ate mpasi yango esila donc mokolo mongo na ntongo mpe nasalaki na likanisi moko monene na ntina yango eyokani bien te makele boyoki bie boyoki te volume elekaki makasi maloba eyokani te le 10 mai esalaki likambo yango bapesa isaki basimba likambo wana bon mpona kowelela lere bakambo ezali tobanda koyeba yango malemu mpo makambo apesi biso eza ya monene mpona totonga Yerusalem lelo tokomi na niveau moko ke le 6 avril na leta alobi chômeur payé elakisi ke nzambe afongoli nzela ya makambo nyonso tozosalela soki tobebisi kaka banzela ekangami tolobi bien oyo basimbisi na oyo bapesi libela moto bazwi libela nde aliki kosimbisa lobilobi bazwi yango papa mpe azwaki koloba bien soki tosali makasi te bakoya kobotola yango eske babotola yango ekendelama yango wana tomipesa na misala bolingo mibeko mpe misala na Brazzaville mokonzi ya mboka mosala ekei atie motema epai na biso bisaka nyonso azokotambola azolobela likambo yango bakimbangiste misala basalaka wana nde ezali malamu likambo ya $30 likambo ya $50 bongo wana soki ozwi yango sala tu ekoma na nkamba kamba elakisi ke mama biselenge azali tosala ndenge tosalaki tozwi batracteur po soki tosali bongo makambo ekotambola mbango ke kuna na banana ekosalama babandi deja kopeshe bambisi bakosala biso basurprise yango nakangami kaka ya koyebisa bino ete soja tolona los tolona masango tolona biloko wana nde kosalisa biso na makambo ebele nalingi susu retard te meme nguba sala tokosala na biloko wana tokolesa mokili mobimba ya mingi eza te tosilisi na kombo ya tata mwana mpe tata molimo sango amen
Twanga twakubike nomoko twatonda lusyamusu tutambuli kwa tata nzambi munkumbwa se ye mwana ye tata mwanda velela munkumbwa se ye mwana ye tata mwanda velela